Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. eloko manike ya sali na ebite na bengango nini ingratitude na bengango aosaka na esprit ya Fally Ipupa na bengango asa sur na ye moko ke ataki ye akozonga ata a solliciter musicien nyonso plutôt ba travailler na ye ba oza toujours d'accord na ye to nini. Et donc, Fally Ipupa sali, oui, a sali ango, je ne sais pas, Zaki Nzambende a touché ki motema na ye pour abenga ba journaliste na poto na ebite a sala ki ango pour approuver ba ningane ba musicien ke ye a ko sala anything waza na posa ko sala na ebite a sala ki ango pour la ko prouver batu ke azali ami ya Macron que batu bazwa batu belé bomba so ba visa ya 5 ans. À ça encore par sa bonne volonté pour aider les gens. Il y a bon ça va via battre parce que d'après biso africain, so moto ke poto et ça qui a bongi hein. Un poto déjà ça déjà nzela moko, so ko déjà yeba ke vie aux aki nango oza nango te oui, poto ça na réalité. Alors, non tu la bino vidéo o ya manike ngame on a air na lundi vidéo oh je me suis dit oh le monde est méchant hein. Mutu azaneka mutu omoni mutu mokili azaka ka mutu changeaka oh manike akoti na avion aolela azotangisa miso Fally mambo asali lelo manike alobaki no succès na ye eza pona ba warrior te eza pona Fally Ipupa te mais mokili eza compliqué mais moi je me demande mambo yoza somo omoni biloko ofele hein. Au mon niveau, un an, F victime a ridiculisé Kibango. Ce qui est vrai, il faut qu'on se le dise. A ridiculisé Kibango. Que Ayebi Bango te. Pour na nini, pour na ba nonsense oyo. Yon ba musicien, bon ça la mam na lo yengete. Nga la comprendre te hein. Sugo au mon amuto aboye. Alors qu'il n'est pas musicien moro. Musicien on peut arroser à comme porter parole naïe. Maman eza bongo tolo bango nini non qu'il Fally Ipupa passer franchement nabi donc yango mutuma ndo ibisanga omoni ba manike oyo bato yo so ba ko misa Fally un jour ba balokela Fally non to moni makambo ebimite makambo ekobima po manike na live ne a lobby ako toute ta bordure ako toucher na bureau na likolo mambo abimisa boye bisanga nanu bon ça non bato yango n'habite Fally Ipupa sentiment ni azaki nango po ame maintenant ba journaliste na poto sangwe panzani kune ke bazo boto la bango ba passeport ba roboto la ba passeport te pogne parce que ba oyo ça ba nonsense ba bengi ba anti valeur c'est ba na raison pourquoi ba bengi ba anti valeur parce que maramba bo muta même on a poto pas même un mois pas même 2 mois au zongi Congo. Pour nini ceux qui bosa mamna bino na Jaël Choko ko sa Fally te muto bato atiki na bana quartier na bango est-ce que Fally Ipupa mema famille ne mobema na poto Fally Ipupa aza pena bandeko ya papa bandeko ya mama aza pena famille élargie aza pena bana quartier na mamba fanda pourquoi a sélectionner bango te azuka ba journaliste o ba benga merci ba pesa na mbo franchement ngeselinga pasi franchement alors sans plus tarder moi, je suis bien audio à maniquer et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Warrior ya okeke sila. Nga na dépendre na ba warrior te na chaîne na ba warrior bazati. E wana de ba ken pianga manikete. Na okemandete. Soko lingi ko sambwe na terrain, ko sambwe ko na terrain. Omoni ba jeune bosa papa na mwana, na mwasi mona katikati. Na yo mutokele ba proposer que yaka ya to salo biloko anzoto, to okende ko se sacrifier, ya sacrifice koti. E bimate.
Et bimate, il y a aussi le côté bimate, tu au couple, na balabala na Paris, au point de yo. Yo vine sukibo, yo vine styliste. Évitez. Yo a des âmes sacrifiées. Yo a déjà âmes sacrifiées. Tu évitez. Âmes sacrifiées. Continue. Continue comme ça, âmes sacrifiées. Yo a des âmes sacrifiées. C'est comme mon toi sacrifié, mon toi kacho kingo. Ameka katanga kingo ameka ezo. Ngai na nzala mpana ba kingo ezongi. Akatinga kingo mama nzinga po ezo ki pambita na rene na la munki. Âme sacrifiée. Ngana okemande succès te na okemande mission te. Yo kasina wanga na loba na fali fanjo na loba na epana fana plateau na clasher émission tina suka na lobile na gazé tina 6 na 6. Na Paris. Moi te na Paris na visa 3 ans na zone. Visa ya 3 ans. Muto truquer visa ati, so to truquer visa to be la fachi. Papa tala to kenda ki baloba ki we. Est-ce que na braka mutu mundu ki pa piesa nga visa? Ngana kinenga ngate pa pia nga visa. Ngana boma iba tute pa pia nga visa. Ngana travailler 8 ans na Voltec. Ngana okemande 6, c'était na okemande 6. C'était moi je suis maniqué. Batu balinganga, ngana panzaka tempa. Ngai nde kisi na ngeza maluba na nga. Kisi na ngeza maluba na nga. Papa ngi sango na poto mo désactiver visa bino nyoso mo komi kilo boko zonga te ngai na songi na so ya chassa pona la que passeport na sweli visa maestro fabo mtape sainga dona zaidi ana poto na nzela na ata fanya mema ngana ya ka poto wata linga mema so bo ebite wata linga mema poto na ye problème ezaki na bali na problème a corona c'est tout tala semba tala semba oyo ba okemande gloire bino mo ninga na diembela na siksa fali ngana na sikse na nga yanga ngana na bilo na nga yanga yi na epote bo zui mama na kindimu fali na podium me fa lancer yo ala sai mani ke pwani wa ebike wana ki pambita wana ne makambu wana ne ndona wana ne remorquage même à force yo na concert à Bruxelles OK kwa avec na beto boule so grâce de mtabiki so na beto mama na boule OK kwa olati sexy na hiver. Olati chipa mukuse malili malati chipa poteka makamo teka mite. Mais biso batoto yaki kutola ta blama milai na ti Massimo Ducci ya mulai mena teka mi na lingi na ngate pona sa marié. Na olambela mobali na ngulu na Kishasa. Zonga avant répondre nga ya répondre nga na Kishasa. Yakati ya répondre nga. Place on a na diva ba bengani. La sa chambre no la na potot. On m'a dit que ça la balade parce que femme seule après na malili ya hiver na poto ba ozoto tuli iyo pe kolinga nzoto koleka mbwa osukap na osukap ngana ikishasa na mobile na ngazanda ko yoka na olambele ngulu ne ya kitoko aliana ripaf mais avant d'après na 6 na ki olala makolo 4 et bongo yo femme seule eke kwa mungwa ekeko ya Mungu ekeko Mungu mwasa zanga mobale ekeko Mungu ya ozote et tout la njombo et tout la vrai tout la ya suka kuna yoja echo ya suka mobale vana no inanete fumu no mai wa polele. Moi je suis mère de 4 enfants. Comptez basé na longwa na finanga. J'ai 48 ans. Na la na mobile a moins acheter kenga. Yaki tok après na. Yo kasinga so na zana mobile après na so na matinanga na so Kishasa. Zonga. Yaka. Dat na biso ya suka fait so Kishasa les 10 chantier boya. Yo yakat. Yaka na kobolelo awa. Moi inga singa lionde. Esika na ka. On va pose yaka wa na mboka kimbangu na obomo ya oboma. Mwana balabala polele fi polele fi a polele balabala fi sans pudeur fi sans éducation yo kasina oloba no pona fali na kenango wa nga bino po kasi poto nga sepe na sepe la te nga bato nga kena prison pona bango nga na bango poto nzema mo kasina sepe la na sepe la nga te mo te na songi na sepe la te na sepe la te passeport on a un portefeuille bango maestro mutasala ngo Fabrigas nangana kede apota Fabrigas so bazwa nga na corona te mena zaadi na poto na Fabrigas po bazwa nga na corona po première vague na zakana tika na basekel tana ko sala na ko so vaccin corona na sali examen na corona yango na tika laka pour votre information passeport botie visa na maestro mutasala maestro atema olobango ba peywa maestro ba olobango fia polele
mandia tu moni na kemanda se ngana amani ke na succès na internet ya ngai ya nga na salaka 1 million de vues nga bana poto ba yebi le masasi calculé au moins que na poto masasi calculé la maman de Prince Babia. Oh là là, j'espère que vous avez suivi mes amours. Bino bolandi na ebite loro na benga ngonini na ebite na benga ngo kombo nini oyi na fandi na bi omoni te ingratitude eza vraiment mabe omoni ingratitude te eza mabe franchement je vous dis ingratitude eza mabe obi na fandi na oki motema passe na bi mani keka auti ko défendre Fally là c'est canal Fally ko me mata ba journaliste o te bo bandana bango ba journaliste o bo bandana bango na pasi oko me bango te ngana ngina comprendre o memela ki bango pona nini pour un homme to mata to kita ba mani ki baza bato mo ba crachaka na bango depuis longtemps yemoko auti ko loba que na plateau déjà yemoko cracha sur Fally. Alobango yemoko que a craché sur Fally que Aleki Fally na succès. Si qu'on a évité ce qui Fally atala ki ango to atala kite et ayoko meme na poto. Au moins ce qu'on Fally a sali. Omoni Fally place Kofi Azali. Aloba c'est bon. Po alapa ba te belé ba sepelinde ba journaliste ba comment ba luka Fally surtout maniqué. Bato ba sepeli de bandade et koti entre bango. Bato ba sepeli mes amours. Ça fait mal et ça la passe. Et ça passe. Pour le lomanike awangani poto Fally bino bolandi audio bino moko boyoki. Alobi a sepeli kutu d'ailleurs te. Yé d'ailleurs a sepela kite parce que akendaki voyage moko na bato bakangisa donc Kisinjora mais nga na comprendre te maniker na Kisinjora ba jouaka le théâtre de chez nous Tonine pour mon air moko ba excusez-moi au mon air moko ba soani ba fingani ba fingani après 2 jours au moni bango ba yokani oh ba leli to yokani azap tata mwasi ya ban après lobi ba komo soana mais oh génini ngako mon enfant na natala mambo na bipoza ngoka actualité soki information ezate to tshina biso ngoka actualité to lobela ngoka ka soki mambo lobela ezate franchement je vous dis parce que est commis ba aventure et commis commérage et comme mambo Sony makambo ya Sony tala nanu ba numéro 1 mboka na biso oui. Tozolo ba Fally pour passer numéro 1 en mboka. Mais ce que tala numéro 1 en gros, tala ce que niveau bato ba fingaye. C'est ce que ba journaliste ba défendre numéro 1 en mboka na biso. Pour ce qu'il Fally pour pas amema ki ba comme ba invité. Amim ba invité mais ba journaliste, c'est parce que ba lobela kaye. Pour ba loba ki liboso que non eza ba invité. Non, ba invité te amema ba étant que ba journaliste warrior. Ba journaliste warrior amime bango bongo et tant que ba journaliste warrior eta la lelo enano ba wangani bango eza parce que ba komi ko finga na bango eza parce que buzo bebimi ba komo ko finga na makambo ba komaka na mir pour ceux qui baza na bango calme ata F victime el ngai rejeter bango te ba ngai ba considérer bango comme ba journaliste. Pour pas même en tant que ba journaliste et là on a ba tchango ba anti-valeur et ça parce que ba monique buzo belekaki. Oui, ça fait mal. Franchement ça fait mal parce que news ils circulé kuna ke balimba boto la ba passeport. Manika lobby so ki mo botoli fachi singe collé la fachi. Donc Manike azalaka na relation na présidence. Alobi bino momona kite na kanga ki photo na première dame. Bino pe boke kanga na pesi bino et de voir. Maman langa en tout cas Fally bureau Fally next time eloko yo ete ya bino. Next time ete ya bino
Fally Ipupa aza musicien munene. Parce que batu mususu ya communauté mususu bazo luka interprétation. Biso to na ba chaîne awa, soko sali be mission genre okoyo kaka interpréter en français. Bato balingaka Fally te. Ba robandaka ko interpréter buzoba o ba chroniqueur ba oloba na kombo Fally. Makambo ba chroniqueur musu bazoloba makambo ya buzoba o ba komaka na mir. Siko bazo interpréter pour na bango makambo wana. Alors, image artiste ke ndenge nini. Journaliste artiste munene comme Fally Ipupa. Image ke ndenge nini. Ezo ke ndenge nini. Eza parce que Fally Ipupa pesa ki laisser aller wana parce que RIA memaki bato na poto. RIA memaki bango na poto wana. Ayebaki que ba ofinga que ba ofinga parce que ba mso ba ofinga depuis Congo. Ba banaye déjà ofinga depuis Congo. Ils insultaient déjà. Alors, ceux qui avaient bango na poto, na bato mso ba comme à qui poto. Donc c'est que Fally Ipupa aza d'accord nenga zo finga mais ce ko tala lelo. J'espère que Fally Ipupa place aza a regretter. Ce n'est pas que a regretter mbongo na ye, azo regretter ka atwana o amemaki bango na poto. Atwana ka ke non nenga ndimaki achela bango ba passeport, achela bango ba visa na kati ya passeport. Oui, ça fait mal. O eza ba benga ngo merci ba pesa na mbwa. Oui, manike akoloba ne comme akoloba. A s'attaquer na entre bango ba chroniqueuse, ba so finga. Mais a s'attaquer na Fally te. Parce que là, on a ça manque à respect. Il faut tout le baron parce que moi, je suis toujours au milieu du village. Et ça manque à respect. Bandeko, au moni, moutoua la kisio a payé sur ta visa à poto, foute le bia, mais au poto. Bandeko, baza batumoko, oh toko négligé na vie na biso. Oui. Yo moko za na succès o na mbongo mais soki occasion ke potote et loko Fally Ipupa sali ate pa nzamba lola aza aomona makambo Fally Ipupa sali to matato kita aza na mabe na ye Fally Ipupa aza pena bolamu na ye mais moi je suis juste on azara toujours juste et loko Fally Ipupa sali soki manike aza ingrat na makambo azo le cas dénigrer Fally Ipupa ou bien asa le rôle asa soki ndenge nini nzamba ofute oui faut to ça juste poto za bato. Yo est-ce que yo non zo la nangana olinga ke osali mutu moko bolamu moko donc eloko moko sacrifice moko sali eloko peut-être oko dépenser et belé ya mbongo o bato mususu ba penaka bazo mata bangomba ba osa ba sacrifice ne fisque po bazo eloko wana mais opesi mutu moko ekana facilité après quelque temps omoni mutongo alinga sa lokola déborder ça fait mal hein mais muto vuta ke zanzambe nga comprendre manike est-ce que manike mutu na ye et ça la bientôt mutu na ye ça la raté. Nga na lingi no bo expliquer nga po apparemment makambo lobaka moko loba mambo eza na nzela wana to bo yango te moko loba mambo eza na nzela mais moko niveau a débordaka nga moko na linga na yeba non na comprendre nanu et ça la manon ndenge nini et les gars ndenge nini moi-même je vais comprendre na linga non na yeba na linga na yeba pour Fally a na possibilité pe bako kanga bango à partir aéroport nga onayoki bakangi manike passeport yango bomoni azo s'enflammer boy donc eza bakangi passeport yango bomoni azo katana ya kosakana te o mambo sonye obike na ba JB Mpiana to tiko mona mambo boy te ya avec JB Mpiana avec Weranson to tikala ko mona mambo boy te to tikala mso mona mambo boy te mais tala lelo makambu ya soni basi moko bozoleka na télévision ça kaka donc biloko mo eza mutu na mako ce qui obiki il y a d'autres personnes batala na ba biloko te bon mona kaka no eza biloko moko ba nonsense biloko ba mitu esalaka te tozonga bato manike o ana bana soit disons mobali R9 aza mobali no so R9 pe R yo sala ba live o finga bato ozo s'éclater ozo olka omi panza obimisi na misisa na énergie R9 mobile no wana amona kate pour ce ça mobile moko normal un homme qui réfléchit avec ça mobile ne moi c'est non il faut pas faire ça ba live au ba jaro je ne veux pas si le mobile on a autoritaire donc au moins il faut aux ana mobile moko autoritaire dictateur mais autoritaire mobile o azana capacité ko pekisa
Moi, si likambo, il y a qu'au dicter. Non, chérie, s'il te plaît. Tu vois que non, bon, ça bientôt. Donc, avec ça, moi, si ne mobile peut respecter. Moi, si on respectera peu mobile naé. À la télé, jamais qu'on passe à la télévision, on va n'importe quoi. Neva, tu peux faire ça. Au cours de la télévision, tu peux déborder. Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que mon vie, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens peut-être au bisoto yebité, batala rabiso la télévision, ba belle famille batalaka. Ba camarade ya ba camarade, ba oncle ya ba oncle, batala rabiso. Batala rabiso. Alors, manike ndenga lobake no, moi je réfléchis azo finga muninga na yewana ke yo zaboye, ozaboye. OK, c'est bon. Ndenge ye azali azaboye. Alors, ndeye siko ndenga za manike, ndenga zaboye. Makambo azo bimisa na nzela. Ingratitude ya munena we fali pour panzamba pambolo to matato kita et loko sali ata lelo ba kimi na poto to ba bimisi ki ingratitude na bango nzamba lola au pambola yo parce qu'il y a facilité parce que tout le monde a battu mususu amema mutu na poto comme les chantage na mema on a poto na poto o bato bele ba teka mapangu ba parents ebele ba teka mapangu to ka maniki azana na bandeko na poto. Mais bandeko na poto mais batiko meme na poto te. Parce que toyoki ne loko wala parce que moi je ne suis pas d'accord franchement. Ngama na bango la chroniqueuse mususu équipé ngate mais pourquoi qu'on s'attaquer na Fally? Oyo kasi poto ngona kendaki na sepela ke ya. Poto sepela kite. Poto. Oh bato ba mata bangomba. Oh bato mususu bazo kufa ba famille bazo boma bango poni po aokende poto. Yo poto bakendaki ba memio na facilité. Au moins biloko facilité Au moins biloko facilité. Yango moni biloko mususu kozwaka biloko na facilité. Ngana linga biloko facilité te. Il y a d'autres choses Kemba bosser pour nango yo moko te. Place on a commis na méritant parce que je bossais pour ça. Na bossé pour nango. Il faut qu'on matin à niveau ya roloba bon. J'ai bossé pour ça. Faut qu'on matin à niveau roloba bongo. Oui. Parce que sobelo peso visa ya ofele futeli au billet ya ofele donc on dépenser l'eau monde yo mona eloko wana za pepele maniki ko sala bongo te quand tu dis que tu as travaillé 10 ans chez Fally Ipupa ndenga mimio na poto neza quoi récompense pour travail est-ce que Fally atindaki au travail pour naye Fally atindaki au te na sentiment na yo moko okomeka ko travailler pour na Fally Ipupa et tala lelo olobi soki ba mema na poto te fabriquer salinga memo na poto ya ingratitude ya pona nini pour soki Fally alobi aloba mabe pona yo pona ndenga mema na poto wana et comme lo parce que asalo eloko te okomelo quoi non obi que c'est pas possible na comprendre que na mokilo yo bandeko j'ai compris omoni muto azane kama omoni muto ko salele n'importe comment osa ondimote yango ngai il y a d'autres choses dans ça la sous sentiment nga na sala eloko ba benga sentiment mbuma sentiment en tout cas na longo lango mbuma sentiment na longo lango na za sous na sentiment franchement je vous dis na za na sentiment parce que au moment où mokili oko kabele ba millions oko kabele mbongo ya ndenge na ndenge oko salele loko nyonso donc everything soki mutu wana lobi awangano awangana yo akuwangana yo ça se passe comme ça yo ko sa ne loko na sentiment yo ko aider mutu yo ko ki ko aider mutu au salon avec tout ton cœur tu veux aider la personne mais mutu atalika non donc mutu ako wanga no facilement mutu mokila ko wanga na yo facilement ako wanga na oyo salelier tala to moni ngo la preuve avec Maniké ngana bino to moni avec Maniké tala Maniké tala mambo soni moi je vous dis c'est la honte c'est vraiment la honte c'est la honte. C'est vraiment la honte.
Maramo ya ata bino moko. Donc fali po pasanga ki batu ya komema na poto. Fali po pasanga ki batu mema na poto. Donc bosali soni artiste. Bosali soni na su Koffi Olomide na bato balinga fali te. Bango nyonso place bazawana. Naza su ba obeta maboko balobi azui. Bazo bisa fali po pa zui alapa. C'est ça. Bah oui, c'est bon, azui alapa, c'est ça. Bazo lapisa e. Papa de belle ba c'est bien la situation oh comme il fallait papa. En plus fallait azaki ouvert. Alors que no bolo be na bino batu nyonso. Parce que yemo ka yeba ki na déjà que bato na memi mito e sala bien. Après c'est une opportunité la vie. Bokende poto na comprendre peut-être manike ozongeli na nini. Yom dozaki na poto ozolanda R9. O mobile nanga to sa ne 10 ans. Mibali ya mokilo. Jour au décevoir yo. Nde jour au fande. O loba fena tika nanga na poto. Falo tika na poto bwaka no ngunda sa makambo na yo. Okangisi mbongo na yo komo sa makambo no. Okomo bengisa bana no moko. Au moins que visa wana baboto la bino passeport te. Visa pe ezal expiré te. Oui, ezal expiré te parce que 3 ans ezé belé. Ba meka ko triquer visa wana te. Ba meka ko triquer visa wana te. Bandeko. Zamelanga, ça fait très mal hein. Ça fait très mal mes amours. En tout cas, na lingi bino ya trop. Bon partager vidéo, bon commenter et que ça la biso bien. Je suis pratiquement à la fin. J'espère que pour se faire comprendre. Bino pe botika ba commentaire na bino, bon partager, bon pe sa biso pe point de vue na bino par rapport ya makambo. Oh manike to yebi que non abando défendre Fali, alobela Fali pendant des années à kenda prison. Na kombo ya Fali poni ando défendre Fali. Mais ce qu'on a évité, qu'est-ce qui s'est fait que lelo abaluka? Alors que pour toi kenda ACP là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, merci beaucoup botika na ba commentaire kaka ndenge to misala ko sala. En tout cas, je vous adore, je vous aime bien. Partagez la vidéo et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.